Bon, pote za ko sundola. Pote za neti baketi ko place mo ngeta malili. Ya ko sundola te. Ko sundola za so bakebwa ko na mboka. Baketi ko na village natal ndolo ba sundolio. Bakeba mimi na poto ko sundola. Babwa na 4 saisons. C'est quand bal malam. Yo fo yo kanga. Ponga naza lokola na lwa baleine na kacha océan. So na biso que requin obé la fondi manga. Voilà, ma série qui est pas dans sa théâtre, c'est tout. Bon, c'est qui est vrai, fi ils ont une histoire néakala. Même Véropé a yebi na yango. Vous comprenez? Ça il peut a décider que yokanano. Ça il peut a décider que mambo yebi maboye, famille na ye propre. Ba tout o approche, ba za préparer déjà na mambo, ba yebi na bango. Ba o ba approche, ba yebi que ils ont boye. Pourquoi a décidé à ça lango? Parce que ça c'est en tant que star, l'activité na yebele ils en Congo. Ça c'est azana tenté que aya obwa kangunda avant dans 2 ans 3 ans pour la résultat non. Fiona azana poto azana na mukanda na ye. Vous comprenez? Aza déjà na mikanda na ye soka boti pardon soba sali lo bon sala wana c'est déclaré bana nini so bon sala quand des dans le système. Vous comprenez? Ezana ngolo ko teke non soki nini véro zala na vie na bien et puis le bana bango peut profiter même bango profiter et ça na ngona. Donc bino bosala biso bosala biso soki ça yakuto bino boga bana libala bokei. Mais ça c'est ya mobali makasi pour à perdre muto côté moi c'est na yazala en bénéficier à bloko nini so et puis bakozala arobo ya jamais véro wana. Papa na loba. Te oloba. Te oboya ngana loba. Yom to boya ngana loba. Kama boya ki ote papa. Yo bongo nanga. Aloba kas. Papa. Pourquoi tu comme na bolingo intérêt penda botiki mama bana pour intérêt mukanda. C'est ça. Otiki papa. Maman, siko elo ni sala magana mokili pour l'intérêt. Pour nyonso sala magana intérêt. Papa yoka papa. Otali passe au baina mwasi na yote a supporter makangu na nyonso leki na moki sasa e wapi a supporter ngo makangu nyonso mais oye na poto pona bolingo intérêt ya mukanda otiki mama ya bana na yo atikende nini oui mais qui mo sana yo kero otiki ye boka bola omoni bino benda bo vana na poto bolingo sécurité mambo papa bolingo bakabola ngote bakabola ngo nani bino ko basi na ndaka libala boke bobimina oyo na camarade na ngana oyo boka bola non basi nyonso te papa bakabola mobali te papa eloko leki ko mobali bako mwasa ko basi bele bako boma pe bakamana na bango likoko mibali kaka bino boye ba grandeur mibali te boye bango te oni papa mobali ata pona mutu moko pour que personne oui papa on a essayé que bola plan saison yo kana minute yo passe moi saison kana minute yo na biso que moi ça ya ayebi aza préparé bino ne papa bino bata raison de besoin comme ma passe mais yemo moi si au mona au tout le monde était à salir vidéo à dénoncer au tout le monde à salir le côté papa la ngai moi c'est pas yebi ça ka so mo ça na biso que moi si na ayebi makabunyo so même belle même ils ont copté ça c'est pas comme le niveau oyo moi si ne ayebi fana ça yebi batu no so ba yebi donc ezaka bino bato o monika bino bata TikTok ne boyeba kité hein tu commences à informer. Na balandinyo sur la série O News TV au boningaka émission na bino plateau de star na présentateur na bino Belamputu TGV de la presse boze bele sika bozona ndako na bino boze lelo série O News TV et côté la biso nini babi scène ya moko na mode yango babi boze la est lelo eloko ekota to ekota te lelo pena to lobela sur affaire ya ba comédien ba mariage ba comédien et puis kindumu ba comédien ndenge bino bo lobela mais vérité nyo so lelo pena e bima awa si ba image oyo ils ont balancé bino TikTok o Kinganda lobby boy o Karine Mokonza lobby boy o Sarato la lobby boy o na lobby boy en tout cas boyo ka vérité makamba nyonso ngo to bana na comédie na biso Fiso Saïsa affaire ya Fiso Saïsa o bolobi que non affaire o maman Véro na Nades voit sa poto babana Fiso Saïsa kala to ki ba intervention so que non Nades babana na Fiso Saïsa depuis kala ma Véro pe ayebi que Fiso Saïsa a vraiment filmé Nades. Mais il est arrivé que Fiso Saïsa ma Véro na poto pour atika moi c'est qui na Kinshasa moi c'est nani na dete qui na Kinshasa pour atika robala abala bien o libala secret nani ebisino biloko wana
oyo ayebisi no biloko wana ke non oli saisai abali mwasi wana na des aza boyeboye baintervention eleki ebele ntango toya il faut toyeba est eza vraiment ya solo bavection eyebima ebele bavection eyebima ebele ke non te ndenge eza boye na des aza mwasi afiso saisai mavero ayebi na ye babanda kala basala ne deya ba 15 ans oyo basali ba 15 ans ba 12 ans basali deya na saisai me nga nayebi ke non wana nyonso wana eza arsifo mwasi oyo akoyeba mwasi ayebake aloba mwasi andako ayebake no mobali nanga azala na mwasi moko boye andimi mpe babala ye neti mavero ndenge aza na boyebi mavero bien combien de bana oyo mavero baza nango na saisai depuis combien d'années baza na ye bapasi bisengo baza na saisai ntango toluka tolobela bilo mosusu toyeba nini tokoloba nini mpe tokoloba te devant télévision namoni bato ebele botuni wa question non TGV est-ce que c'est vrai vraiment mwasi yana azalaki sasa te mwasi azalaki sasa te na de azalaki sasa te azala poto nazela poto ono ndenge est-ce que c'est vrai vraiment libala pena esalami libala ana pena libala mais ngai mpo na ngai nayebi ke napesi no réponse mpo na ngai bela mpo TGV affaire ya saisai napesi bino réponse na ngai eza ke avis na nga eza ke non président saisai eza publicité la publicité président saisai baosala publicité fi wana na des wana eza juste une publicité à la longue bomona publicité yango ebima mais ndenge bokende ke non saisai nde eza bali boye atili mwasi te mavero na poto mpo bala mwasi teki sasa non oyo nga na sino eza bongo te eza publicité oyo basali ya eloko moko boye kala mingi te bomona ngo yango publicité eza mariage se botikaka mpe yango bata tiktok bokomaka so ozuka mo 6 bato kaka pan okofanda bo baosenga ono sombelanga kabela mozanga mega te ofinga bato ya koloba masolo bato ya tiktok ekoma tribunal nayebi na onte so tiktok pene ekoma tribunal ya bato mpe komaka likamuki aza boza affaire nono privé fo na tiktok o tiktok ekoma parquet apparemment on dit tiktok ekoma parquet procureur yango soko aza nani procureur ya tiktok aza nani oyo baokata makambo aza nani liso fati aza nani na tiktok boyebisa biso na bino mama tiktok batata tiktok na bamibali bokomaka neti bapede bokomaka aire nyonso kaka likambo yo mwana mobali olata pena pantalon pena mwana mobali olata pena pantalon likambo kira tiktok vie privée bato etali biso na vie privée ya bato inesi vie privée pena ya fiso ya président fiso saisai na mavero etali biso na nini ndeko nazali est-ce que ata ndeko na bamoto mwana bamoka loba ta intervenir te kaka bino bata tiktok ofanda bozangi leloko osala olele bampiaka baosengisengi so azoka mbongo mwa insuki ekoki pa tiktok obosani ke non ndenge zana ifona luka lobi na osala ndeni bata tiktok omoi tiktok eza nango tribunal te tiktok eya parquet grande instance te tiktok eya nango eloko te affaire privé tokena mpe na privé pourquoi kaka na tiktok bata tiktok kote mpo na mambo afiso saisa en tout cas boesue eza publicité nga na biso bino ata ya nini eza publicité oyo saisai aosala kala mingi te mpe bomona yango eza publicité eza na libala te lokola publicité esenga ekende bongo yango ekende ebongo bato bazwi baimage wana eza so bobi atala kote bapesa biloko bino bazali kote bapesi biloko baimage nyonso bobimisa image oyo saisai apesa famille ya nades biloko famille ya nades biloko ni bapesi biloko te mpo bayebi ke eza publicité mwana bato na des panze ko mikolo mavero boyoka ata mavero alobi na batana ni nani nzambe na pasia pardon tiktok to lembisa pardon tiktok ekoma tribunal so tiktok emikaka ba alebiso mpe na internet ou ovérifie ata te fiso saisa ya bali affaire fiso saisa affaire boy eza vie privée na ata bali basi 5 yaza moto liboso abala basi 5 botika mibali mosusu ya soka aza na lens te amoyeke mwasi ana otianga lens okende mpe mwasi mosusu so mwasi otia mobali ya lens otia lens seka oke kote mosusu mai mavero ye mo ayebi ke wana eza publicité toleka kote ya mopanzi ya artiste komele dutse kapanga na kaka tiktok bokeli su na foyer esu ya dutse kapanga bobimisi babini epa soleil wanga boyi bolingo ya soleil wanga na dutse oyi soleil wanga combien de pourcent alingela dutse soleil wanga combien de pourcent oyo alingela dutse est-ce que boyi combien de pourcent oyo soleil wanga alingela dutse boyebi yango te
mais misi boza ba message botindela soleil wanga kuna dutse ndenga boy nde dutse ekishasa dutse ekolinga basi dutse kuna mwasi mo dutse ekobala mwasi awa tala kutu badi ba lettre so bozula bokundela ba lettre bozu mikanda botse pour votre information soleil wanga boy mbaye nete baza même moral na mbaye na dutse kapanga bane même moral abimisi nde bino basongi ya TikTok na bino basongere abimisi bino na poisa lakisi ba image bilo nyonso makamna so komara abimisi nyonso ateli bino loka botango be na TikTok po nini bolingi kaka makambo vie privée bato Kisasa pardon dutse azana mwasi na Kisasa te dutse ko bala mwasi na Kisasa te dutse aye ko sala ba faire na ye aye ko sisa biloko na ye o sala ngo pe à l'aise si le pas na Kisasa sala à l'aise et ateke no bino benga o soleil wanga non soleil wanga afaine pena pepele ya pepele soleil wanga ko apempena na ngwende na ye pena kaka ye si lelo mutu muso a remplacer ça te ye pena ya mutema pena ya dutse a mutu to mona ba la 16 bayaka ba asuzol bayaka mais quand ya dutse ndio bike dutse yo bana na Kisasa aussi lota dutse de même mokana mwasi na soleil wanga boli bo kabola ka mwasi ya bato est-ce que kabola bon so ko na TikTok bo kabola bon ko kabola na yango tan et comme ako boy kingani asali boy président sobe bo annexé président sobe na Willy Musedi Koda Mboka le futur ministre bo annexé na makabati ya saisa net lika mususu OK bo yebite loko ni bayela kiana donc bino ninga libala makaba libala ba foya bat bokota bo continuer kaka bozo ba sujet bozo ba sujet mususu ba fia TikTok ba mama top à TikTok bino ole bolo kwa solution bino mususu bino bo misada ba to beta peli sona bino to la semaine so mbaye na TikTok to mona mbaye na TikTok ya mena no bomba kama batne boya ko exposer na TikTok ko TikTok comme tribunal dutse azane pio moi c'est soleil wanga azane pio le mbaye na effort abimis na bino ba songi abimis le bino lisa nyonso botinda pona maloba nyonso botinda pona mbaye ne aniatango ateli bino bomona mais yango lobi te ke bana rando ya dutse soleil wanga na dutse ba même moral dutse osa musane kitoko petit aussi ça musane osani ni ozonga na mboka ne kuna bazana moi c'est soleil wanga pepele mais bino de botika soni bolo ka so sixième mususu bolo ka so sixième mususu président ça c'est na maman ya biso baza pepele na deza batu baza pepele pardon tozongela bino susu tozongela bino susu tokopesa totala nani libala ça c'est est-ce que eza ya solo tu eza publicité na wana image wana awa tolekisa ngo susu les gars cameraman beneno image o ba libala ça c'est tela no image na mona no toleka bongo poto eza kosundola poto eza neti baketi ko place moko ngeta malili ti eya kosundola te kosundola eza so bakebwako na mboka baketi ko na village natal nde oloba ye basundoli bake bamemi na poto kosundola babwaki na 4 saisons feke ambali malamu yo fo yokanga mpo nga naza lokola nalokwa baleine na kati ya océan so na biso ke requin obela fo ndimanga voilà Masiri qui est capable dans sa théâtre c'est tout bon c'est qui est vrai fi eza nango histoire na yakala même Vérope ayebi na yango ozo prendre ça il peut a décider que yokanano ça peut a décider que mambo ebi maboye famille na ye propre batu tout oyo approche baza préparer déjà na mambo bayebi na bango ba approche bayebi que eza nango boye ozo eloko bombe eza nango te pourquoi a décidé à ça lango parce que ça en tant que star ba activité na yebele eza na Congo ça azana tante que aya obwaka ngunda avanda 2 ans 3 ans pour la résultat non fi wana azana poto azana mukanda na ye on comprend
aza déjà na mikanda na ye soki aboti pardon so basali eloko baosala wana sese odéclare bana nini nyonso baozala kanda ezala na système ozoprendre eza nango eloko teke no soki nde nini vero ozala na vie na ye ya bien epuis libala na bango mpe kofi te mamu na bango kofi te esala nango ndenge wana donc bino bosala biso soki ezali kutu bino boka bobomana libala bokei mais sese ya mobali makasi mpo aperdre moto moko te mwasi na ye azala ando bénéficier ya biloko nde nyonso epuis bakozala akoboya jamais vero wana naloba papa naloba te oloba te oboyenga naloba yo moto oboyenga naloba kama naboyaki yo te papa yo bongo nanga aloba kasi papa pourquoi tokomi na bolingo intérêt mpenza botiki mama bana opona intérêt ya mokanda c'est ça otiki mama sikoyo eloni esalamaka te na mokili mpo na intérêt po nyonso esalamaka na intérêt papa yoka papa otali mpasi obali na mwasi na yo te asiporte ya makangu na yo nyonso oleki na bango kisasa ewapi asiporte yango makangu nyonso me oye na poto mpona bolingo intere ya mokanda otiki mama ya bana na yo atike nde nini oyebi soki mwasi na yo keloko otiki ye omoni bino mpenza bovanda na poto boleka kosintégrité mambo papa bolingo bakabola yango te bakabola yango nani bino ko basi na ndako ya libala boke bobimina oyo na camarade na nga na oyo bokabola non basi nyonso te papa bakabola mobali te papa eloko eleki loka mobali mwasi akoso basi bele boma mpe bakamara na bango likolo ya mibali kaka bino boyeba grandeur yo mibali te boyeba yango te oningi papa mobali aza mpona mutu moko po bokaba deux personnes oui papa azoyoka na minute opasa mona sese azoyoka na minute nayebi soki mwasi asa ayebi aza préparé bino bata raison nde bozoka motema mpasi mais ye moko mwasi otikala omona ete asali video adénonce otikala omona asali eloko te papa na ngai yebisaka so nayebi soki mwasi na ye ayebi makambo nyonso oyo même eza cop te ça c'est pas comme na niveau oyo mwasi ne ayebi fanga ça yebi bato nyonso bayebi donc ezaka bino bato omonaka bino bato TikTok ne boyebaki te tuko boza informé bomoni image nyonso ya lokuta eza publicité osaisa ya sali na nadege eza nango publicité aza mwasi na ye te saisa aza mwasi na ye te tozela vérité na ebima ye mo boyoki ye alobi te akoleka na plateau na biso ya série News TV akoloba vérité nyonso na duce mpe akoloba vérité nyonso duce ekobala te duce osala masolo na ye li masolo na ye bacope na ye yeba la dichesse mpo te bolobaka te la dichesse ayaka poto boloba biloko te poale tomonaka banani ba Anse Luzolo bayaka ebele bapeti na Herman bayaka mpo anini teka bokeka mbala ya président fiso saisa ben mpo na nini merci na balandi nyonso ya série News TV tokomona suka ya bino oyo eza bongo plateau de service baka vérité tobomba biso te na série News TV toloba vérité nyonso tobomba te eloko tout tokobomba eza te TikTok eza tribunal te TikTok eza tribunal te eza vraiment tribunal te là je profite encore à saluer l'autorité morale de la commune de Kintambo maman Pepito Kila la femme d'espoir femme porteuse d'espoir en RD Congo maman biso Pepito Kila la babi ACP toujours libanga l'honorable junior Lemba motema honorable Tatiana Pembe moi na papa Didas Pembe l'excellence Rossi Kiwa bambote na yo kotozali l'excellence Rossi Kiwa toujours libanga ligue des jeunes libanga makasi ligue des jeunes baromesanaka toujours baromesana junior mafungu maison Schengen babi kena mpona okende poto ya solo ya soin ya propre kineka monaka junior mafungu maison Schengen direct fondation moyo muzuri oyo ezokamba mabongo na mama ya biso Mira Beloko depuis Londres mwana Londres tongo ya propre oyo akenda te o circuit oni te yakenda bamoko Congo mama kuna Londres bou akenda pota ndamu te mama Mirabel Beloko staff mobimba ya fondation moyo muzuri bambote na bino l'excellence Justin Omokala l'excellence Justin Omokala balobi que non l'excellence Justin Omokala na fondation Omokala toujours libanga babi que non mutu biso to voter ye wana to voter et puis 100% zéro kuluna le président japonais Masengo babi que 100% zéro kuluna makala ye wana asa ya biso
la grande famille Matuila Bomba Obolandaka émission no place de star Bambote na bino boza ebele Addison de Bundes papa na blessing Addison de Bundes papa na blessing Bambote na kotozali les gars cameramen pour na sous ça les gars cameramen Sadak pour na sous ça zone Racel le saki la naturel